Papa biso watuye tukuvote yo pona mbongo kopesa biso lelo te. Tusala kula tuye kusala bilanga tukuluna ndunda. Polobi lobi tusala nini tobuka. Ya solo papa. Biso utakala tubanda kolela mbudi na biso eza ya kubeba. Babala bale o nyonso. Tama tuzo tala na ba TV, tuzo mona baninga, tala député na biso tala sali. Ah Nzambe, ata pembula moko topesa biso ata oya biso moko wakoki kusonga biso te. Nzambe kosambela kolela na Nzambe ayokili biso. Awa pesi biso yo. Lelo ba mama tozana esiki ya osangana te. Toyenga kaka bongo. Tundimi papa kuvote yo. Yo sikoyo biso tokotala lisusi mate na sali tunasina lobike tosala bilango tolo na nini ndunda. Kotala simate papa kende kaka liboso ndengo zote. Lo sambo ata biso awa tuvote yete. Kaso ya dikolo asa tindi bango. Bande boboto biso tuzaba mama toboti yo mitimi na biso esa nini efungwami topesi yo na maboko ya Nzambe yo moko otala na Nzambe ya biso ba mama tosangani awa tokosambela papa Nzambe oyoka losambo na biso deja sa yokaki utakala tuzosambela Nzambe okupesa te me apesi biso yo sikoyo tala biso ba mama esiko tokende kusangana esiko tozala losambo na biso esiko tozala ke bande kutozala na bomoko pona nini pona mwana ya biso akende liboso asala pe oyo akanisi libiso yango bande boboto Nzambe penza tindeli biso zali Jésus Noël po tozomona bazoleka kaka polo liputa meloko moko ya avenir ezali tozana posa ya mbisi kaka te kasi tozana poso lakisa biso ndenge bapesha olakisi biso yango malgai na bakisa tozokende depuis 2018 naza vice primature tokendaka kaka batransport kofuta mais jusqu'à présent ta prime oyo eza te matricule ebimi te yango nayaki nga bina kutana mpenza na papa na biso Jésus Noël bolobela biso makambo tozo souffrir makasi eloko moko te tozo bebisa batransport okende ville venka surtout le lundi transport eza passe tokoma na ville kuna kokendisa combien kasi matricule jusqu'à présent ebimi te. engagement on a joué
pour nali komona ngo lokola eza appel moko ya Nzambe. Amen. Appel ko bongisa moko yo asi akufa te. Boboti bana, botanisi bana, ekomi elikia. Ndenge Nzambe abimisa bana ya Israël na Egypte, ndenge atindaka Moïse, lelo naza na conviction. Webi onyoso ezalaka. Mais ce que ça ya solo appel ya Nzambe pesi biso. Kasi na o etali biso. Là na lingi ngai na bino tosala partenariat. Partenariat oyo ekomema biso lelo ti ekokomololaki na mama. Tofandi tosololi totali ba projet bele. Na biyambo to banda kosala ba projet wana esengi na biso kosala nini tomonana to solola nga ba mama ba monanga ngai pe na mona bango nga nalingi lelo kotelema na cadre partenariat oyo pona kozala o to bengi un peu président d'honneur ya lisanga oyo nyonso ya ba mama veuve. Amen. Belé au Tobongisi, notamment un na o etali formation yaba oyo balingi ba se professionnaliser, par exemple na makambo etali coupe couture ba mamo bazana ba ona makasi ba mwenke ba ko tonga nga na nga sela bino centre ya coupe couture ya bisomo. Oh, tokosomba ba machine. Oh, tokosomba ba machine. Tokoluka esika na ba formateur oyo ba maman balingi ba yekola couture et puis ezala centre esika oyo ya formation gratuite oh maman linga yekola ba yekola ba couture ayekoli ni ayekoli et puis so pa yebi kotonga etika esika oyo ceux qui azata na ba cop na ba client na ye akobo ya wana aya tongi wana ezaba ni moto kosomba un lot ya ba machine to ko identifier to bi to kota to so na curé ce qui espace les en la paroisse ba kopesa biso moko to tongeli salle ya biso to che ba machine pour lieu to kenda to za place a kofutela to che ba machine déjà to ko sala effort ti poso ekoya total déjà ndeni to commander ba machine ezala déjà soki tochango na pas curé kuna che ba pesa biso espace to tonga salle ya biso moko ya munene ya formation esika to ko tshaba machine wana eloko liboso tosoli pe na mama likambo etali esthétique mambo etali ya ba coiffure ya ba maquillage même pour na ba jeune ba ko pe ko yekola yango tolingi centre na biso wana esa la formation ya ba métier ebele mais esa la centre o ya biso moko ezate tozo kenda epa ya mutu ezala wana pe tokosomba ba matériel wana ba mama o ba ko sepela o ba yebi ke bango ba ko sanga na mambo etali couture ba s'enregistrer wana o pe makambo esthétique ba s'enregistrer wana ba o mususu pe bazana makasi ya makambo etali makambo bilanga tozui mabele moko awa na PCP merci chef Matali Kibala attention mabele mo munene parce que kuna toujours tracteur na ba engrais moto alinga se spécialiser pe makambo bilanga ba pesi espace ba kateli mabele ye moko na ba engrais otokopesa na ba semence ye moko a se développer na ye na makambo ya ye bilanga bato pe ba mwani ke bango ba kotika la bana ba koteka bango pe to identifier bango to appuyer bango na mamba koteka mbalo elekaki na yamba pe ba mama awa na kanisa ba 150 ba 200 mama o to pesa ki chaque maman to pesa ki bassin 50 000 francs bassin na 50 000 pour bato bakenda oteka ba mabasa nini mais to ko tcha mutu nyonso na mombongo te mutu mso aza ye po na mombongo mais mutu mso pa moni ye roye ko la ne métier na ye mutu mso pa ya moni ye likambo boy yango na sengi na ma présidente akoka ko identifier ba mama nyonso selon catégorie na bango na ba posa pour que biso to koka kosala o partenariat na zo sala na bino nde na bi exact lelo ti na ti
boyeba ke bozwi président d'honneur na bino azali oyo tokotambola oyo bosengeli kozasa ekotika soki bino bamama bayeba kopona topona na loyenge te tokopona tosangani nde tozopesa eza le plus important te le plus important eza obika na biso ya lelo lobi mpe mikolo nyonso yango nasepe bato ebele bakoki kolanda ngai mais soki bino bamama ofungoleli nga nzela te eloko moko ekosalama tala nazongisi nalobi mpa na bino po aza na motuna mpo na bi eza lisolo nakofandisa bino mingimingi te mpo namoni mo ekomi koya me oyo aza na mwa motuna to baza mibale to misatu loko eza lisolo tosololi mpo nakoka kolibere bino avant bozo ya solo papa merci pesi biso bamama na yo maloba po tozongisela yo yali papa biso awa tuye tokovote yo mpo na mbongo kopesa biso lelo te tosala lokula tuye kosala bilanga tokolona ndunda mpo lobilobi tosala nini tobuka ya solo papa biso utakala tobanda kolela mbudi na biso eza ya kobeba babalabala oyo nyonso ntango tozotala na batv tozomona baninga tala depute na biso tala asali tala asali nzambe ata mpe mbula moko topesa biso ata oyo biso moko oyo akoki kosonga biso te na nzambe kosambela kolela na nzambe ayokili biso awa apesi biso yo lelo bamama toza na esika ya kosangana te toyengayenga kaka bongo tondimi papa kuvote yo sikoyo biso tokotala lisusu nsima te nasali nasi nalobi ke tosala bilango tolona nini ndunda kotala nsima te papa kende kaka liboso ndenge ozokende losambo ata biso awa tovote ye te kasi oyo ya likolo asa atindi bango bande boboto biso toza bamama toboti yo mitemi na biso eza nini efungwami topesi yo na maboko ya nzambe yo moko otala na nzambe na yo na nzambe ya biso bamama tosangani awa tokosambela papa nzambe oyoka losambo na biso deja asa ayokaki utakala tozosambela nzambe okupesa te me apesi biso yo sikoyo tala biso bamama esiko tokende kosangana esiko tozala losambo na biso esiko tozala ke bandeko tozala na bomoko mpo na nini mpo na mwana ya biso akende liboso asala mpe oyo akanisili biso yango bandeko boto nakutanaki na pape François ntango ayaki ayebisaki nga sepelaki okoka kosala yango mpe na mboka yango adekoraki nga apesaki nga médaille monene pape ala androit ya baformation wana eza motuya makasi na bosani eza likambo asaka mpe mingi tokosala elongo na bino bacarte de santé tokosala bacarte sous forme ya mutuelle oyo tokosala kati na biso wana eza projet toza nango tokobanda na misala oyo bino bobanda kosala tokosala ete mama moko mosusu chaque sanza apesaka mwa 1000 francs to mwa 2000 francs to nini mpona soin de santé me ngai avant ebanda ngai nde nakopesa caution oyo ya ebandela na hôpital oyo tokopona hôpital moko awa oyo eza mosika te oyo basoignaka bien eza pembeni oyo chaque mois biso tobanda kopesa caution moko tozopesa kasi baye nyonso baza bamembre
Vous avez une cotisation, vous avez 1000 francs, 2000, 5000. Vous avez au Bela. Vous avez la Kisi, vous avez la opération, vous avez la tokosala yango tobi tokosala ensemble makambo mpona kobika ya bato soki tokaboli transport lelo ekoleka mais yango nde ekosalisa mutu te lobi soki aza na pasi yango nde ekoliesa mutu te lobi soki yango tolingi bamama bazala indépendant oyo azoteka azoteka oyo azosala formation na ye abandi makambo na ye oyo amoni osala ne coupe couture ye oyo amoni ke topesi ye baengrais na mabele osala bilanga ne ye donc mutu na mutu mais to rendre bino autonome et il faut esalama mbangu donc ekolongwa bino awa na kosepela mama présidente très rapidement a organisé réunion bosali réunion boidentifier babiloko wana nga na kopesa bino kaka poso moko mpo bosala makambo wana nyonso bozongeli ngai naye kozwa compte rendu nabi bon tosololi boye toyokani boye nabi bon tobandana nini tobanda na oyo topesa nao bafond ya bato bazoteka eza baoyo kuna tokomande bamachine tokomande est ce que tokomela curé po apesa biso place saint d'honneur na biso eza yango monene tokozwa place moko wana sala ekokoka te totongi etikali yango mpe ya église bato mosusu mpe bakoki kosalela bana mpe oyo boboti ekozalaka formation mpona bino te mais même bana oyo ya biso bakosala nini bango mpe formation eza kaka gratuite pour la centre de formation oyo ya kofuta te po kongo aza na mposa bato bakoyekola misala mingi soki tokomi ke oyo batiango eloko mo bafuta ekoralentir bato topesa chance na motu nyonso akoka koyekola métier bongo avant tokabwana il faut numéro bokovotele nga boyeba nakopesa bino bacoupon oyo ok nakopesa bino bacoupon oyo oyebi nakopesa bino bacoupon alobi bokokende kosangana bino lisusu bopesanga mukolo ya biso ya vote na veille ya mukolo na biso ya vote ekozala le 19 nasengi vote ekozala bamama oye eloko asuka nasengi nde nalobi vote ekozala le 20 kasi nalingi le 19 biso lokola toza bana nzambe biso bato tosambelaka chapele tokutani mokolo wana le 19 nalingi na pokwa nango tosala prière na biso oyo tomesana kokende osala chaque ntongo na grotte tokutani soit na tongo ya le 19 wana même si tu as la paroisse qu'on a la grotte, tu as kutani awa, alors boko pesa nga ingonga bino nde boko décider soit to sala ngo na tongo soit to sala yango na butu na tongo on a lancé campagne na biso on a vu que tosalaki on a monseigneur Carlos Ndaka on a dit ko bénissa biso on a makamna biso nyonso etanga
likolo na yango mama mutu nyonso akozwa $5 kwa kendo katisa oyo totie elembo ya makambo nyonso oyo biso tokobanda kosala lelo ti ekokumba biso natiki bino na maboko ya mama présidente bonga mpe nabongama nakende réunion mosusu kasi ndeka akofandi na kimia motu nyonso azwi ya ye liputa azwi ya ye $5 oyo okende okatisa liputa na ye bozwa kaka poso moko mpona bobongisa makambo tosala nini tokufa moko nzambe mpenza atindeli biso ozali jésus noel mpo tozomona bazoleka kaka polo liputa ma eloko moko ya avenir eza te toza na posa ya mbisi kaka te kasi toza na posa olakisa biso ndenge bapesha olakisi biso yango malgai nakakisa tozokende depuis 2018 naza vice primature tokendaka kaka batransport kofuta mais jusqu'à présent ta prime oyo eza te matricule ebimi te yango nayaki nga bina kutana mpenza na papa na biso jésus noel bolobela biso makambo tozosouffrir makasi eloko moko te tozobebisa batransport okende ville venka surtout le lundi transport eza pasi tokoma na ville kuna okokendisa combien kasi matricule jusqu'à présent ebimi te wana bai na okutaka na papa na ye Merci papa. Qu'on a présidence, pour voter na